Salut, ma fanatique à clan Wingé. Nous avons la confusion sur les réseaux sociaux par rapport à l'événement où nous sommes là. Il y a fait rigoler dans le stade de martyr. Nous avons d'abord tous les fanatiques à clan Wingé. Pour que l'événement a fait rigoler. Bokende ko appuyer frère na bino. Eza pona culture à moka pona promouvoir culture à Congo. En tout cas, bolongo la confusion que vous avez que ngai ou rason que ça soit ba collègue na ngai to koki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout bana ba uta na kata ndako na uzala contre bango que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève. Alors bolongo wana mutu na bino. Nga na misana ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis ennemi na nga wera ezalaka ba artiste congolais. Donc la ligne na réseaux sociaux bolongo la image wana. Alors, moni boibi bino moko journée nationale du poisson, ils allaient chaque année. Na vende kaka. Moi ça fait 5 mois. Ba contacter na boya ko sala publicité na on a bino na za les jours J. Ils allaient ngo fête. Auto ko fêter na ba pêcheur, to lia ba misi, na ba musicien, ils allaient 1 heure du temps. Ce que si abou na zo na nga parler, ce temps pe ko sala. Na ko sala peso na nga pour encourager notre jeune frère. Mais dans moni bolingo sala ngo boule, bo créer ba fiche. Non, ils ont raté. Ouera jamais azalaka ennemi ya bana ya bota. Na ko sala ngoti. Bolongo la na sengi na bino. Klawingi événement eza moko ya stade de martyr à faire ou de appuyer. Alors polémique on a mayo, soit bolongo la